Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Tendeko Raphaël Walukonka. Bon, lelo ezali journée moro il fallait beau siéger, plénière il fallait zala et l'équipe d'abord boni ya lelo. Na lobina yo bato ya FCC omoni soko bato basi ba mesani na makambo ya mabe ata obendi bango matoyi bako bongwa na te ndeko baimboka bakei maponomi baponi biso awa na engumba ya Kisasa poto saela bango mosala ya bula matali lelo tozaki na penye na ngonga ya 14h esengele ko banda mosala ya commission na ngonga ya zomi na 10h tosali mosala ya commission o tokomema na plénière ya assemblée provinciale tosi ici ngonga te bato bula matali o ya assemblée provinciale batia makambo na lokasa ndeko bato FCC bango nyonso député président du bureau provisoire premier secrétaire deuxième bakei réunion babinga lokota efacé réunion privée tende na to sola na osika 18h plénière et salamité na ko bisa bana Kisasa bayeba tala bato FCC makaba ko musala bosoto mabe o ebomi mboka na mibu zomi koleka babandeli yango toyela musala ya bula matari o bana Kisasa bapesa ke biso to ko sala bato bakei ko solo babengi réunion privée ya stratégie te sikandenge to vandi boendeko ba député à opposition ba vandi na bande kwa IDPS na assemblée provinciale mosala et salamité ezali kozanga limemia na assemblée provinciale kozanga limemia na baimboko batindaki biso kozanga limemia kati na biso ba député provinciaux loko biso to ba umbu bobengi biso na mosala bula matari bino bokei masolo ya liboke na bino assemblée provinciale comme parti politique PPD pe suki wana te bapanzi sango baye bapesi ngai lisango te nalobi te tala na ndako oyo bato botindi biso mosala te baya mosala bango bakei réunion privée soki na Fleuve Congo hôtel soki wapi na yebi te namoni bilenge misato tomine ya PPD mosusu kwiti ya masanga na kati ya assemblée azo bate lokwa mokeba ya lobi nga pe senge na yanola ye na lopango ya assemblée bakomi kotindela biso ba voyou na bango ngai député na salle de déclaration voyou na bango na kwiti ya masanga azo bate ye sengela yanola ngai yango na ko bisa bana Kisasa bot fongola miso yango eloko ebomaki mboka yango ezongi toyebisa bino te na bato FCC mboka ko bika te tala bato botindaki biso mosala assemblée provinciale lelo efongwami te bango nyonso FCC bakei réunion privée Commençons par président et moko ya nyonso président bureau provisoire premier secrétaire na deuxième secrétaire na ba député nyonso ya FCC moto akomi lelo kuna te azate o atie makolo kuna azate kaka mo ami bale misato bayaki to sangana na bango la commission bakei te sika pe ata limemi ate kotinda ata président lobate na bande ko opposition na ya IDPS te bozonga ata te bavandisi bato lokwa baumbu te sika mosala esamite. Bon, au préalable message Moroza qui te excuse Moroza qui te lisolo moko te ndako ebisa yo bakei lokwa maponomi ya assemblée provinciale ya li mokolo yambo mokolo lundi bango bakei na bango réunion privée batiki mosala o ya bula matari o batinda mina biso o bato batindi biso bakei réunion privée ya FCC yango na ko bwaka mbela na bana Kisasa makambo ebomaka Kisasa ebomaka Congo bato FCC bazongeli yango na assemblée provinciale boye baka yango na ko bisabino bazongeli yango règlement d'ordre intérieur et lobisco nini na ngonga oyo binombo lelo plénière et simbiamité et le bango te ko tuna ngai tuna ni bango mobeko ebeta bango tuna ni bango ko bana na président bureau provisoire na ba député on FCC tuna ni bango batiki mosala lelo bakei na bango so baza na kingakati so bazali na Fleuve Congo nga na yebite mosala salamité mosala ebenga maki ya bula matari bato bakamati bakei na bango réunion ya FCC oyoki ngai bakei réunion ya FCC batiki mosala o toyelaki lelo batiki yango pe koloba te tokotia lobi to lobi okuna bakei na bango naika ko ebisa bana Kisasa yango yo tolobaki FCC bango babandi tango na ko ebisa bino ke na kopesa mongongo na ngana moto FCC te na engumba Kisasa bato bako finga ngai omoni nde babandi na bosoto pona ko bomba mboka yango yo babomaki na Kisasa na Kimbuta ebandi yango ebandi bana Kisasa boye baka yango
En tant que député, et là on dit pour entreprendre comme démarche, ceux qui m'accamarent ko bongana to ko bakisa meko zalaka toujours souvent. Ngai na ko ebisa bana kisasa pote bana kisasa ba mema mikumba na bango. Mbala sima bayebaka ndenge ba ko pona. Elo kona ko ebisa bango yangwana. Po ba ko tinda bato baye na ndako batinda mipona ko sa musabu ya matali bake ko sa misala ya bango. Nga na ko ebisa bana kisasa nga na député opposition. Nana makasi ko isa bango te. Na ko ebisa bana kisasa ba yoka. Batala bato batindi toye mosala lelo bango bakei na bango batiki mosala bula matali. Banda tongo te sikande kolongwa na ngai ndako ya assemblée yangoyo. Kolongwa yangoyo nde na yawa na ekutana. Alors, pour comme na édition na biso et le banini ya suko rolobela batonio so ba Rolanda wa c'est net moment. Ah, nala likamba ko bakisa te ba imboka bomoni makambo bato FCC babandi. Ndenge ba bomaki engumba kisasa na kimbuta bazongeli yango. Bino moko boyoka boyeba oboko sala. Merci na batonio so bolandi biso na Vision Plus TV et zala ki bongo interview na version interview ko solo la makambo ya mboka na biso parce que ezali ko préoccupé ba congolais ebele. Tokutani prochainement pour une édition mususu. Au revoir.